Chaka Congo, mame ye 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 ye, kende mala mutata. Mame ye 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 ye, Chaka Congo, mame ye 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 ye, kanda wena motie. Chaka vitesi yo na nani nazangi kutu na maloba ya koloba po nazoyeba te naza komituna ezalaki mokolo nini nayokisangwa maladi te kaka nayoki Chaka akufi akufeli nini Chaka. C'est bon. Ah. Ça réussit. Merci. Merci Nayo. Merci. Tiens casque, tiens casque. Aux yeux droits, tu t'es, aux yeux de l'église, tu es derrière. Ça va, il y a un oui, la carte, tu vois. Voilà. Massa Kibo, ça va contre le jour où on a ça va clip maman. On a clip maman. Oui, oui. On a clip maman. On a clip maman donc Dis là, mon là quoi on est. Improvisation. Pour ça, il go sonda. OK. Ah, je ne dois pas partir trop joyeux. Chaka Congo, leki na yonga chabateke oyeli yaya. Hey! Yaya, ndono yela kibisho ideology ya kwanga. Wachafu makwanga. Oke otika ngona. Yewa. Ndala yebisha ka ntamo nyoso. Tala motorola shira yebisha yo. Atesha bien nano yo yeba kate. Surtout que nano ya yali mo propre yo yewa. Peba la makashi. C'est bon aussi. Danger aussi qui baptiste na danger yaya. Eh! Vous les laissez gâter que pas n'importe quoi la reine de dollars de l'Ishinga. Je vis ancien. Voilà sur le bazar makasi yo bisha. Kasi tu me sais Zela. OK. OK. Ah, kia dinantima. Ya kukua tangu kia Chaka Congo mekufwa. Ah, mtu fanana susi ya kutelemina ba artiste comédien. Ya kutelemina ba musicien sika na bakena bia. Ya di mingi. Mais ya tu nani? Mtu kutelemina nani keleve. Sika na shike masamba ve. Oh, tata. Osa la molamu na kata inza ya isamba kufanda mbosho na mtu. Merci. Nous avons appris, on va appris, on va. Oui, on va appris. Il y a une Chaka Congo, Kake na matoye, adieu. Chaka Congo, comment ça on a passé? Ah, studio, comment ça Chaka C'est bon. C'est bon.
Très bien. Là, putain, ah, le Dieu de nous, qui a travaillé les hauts et les sous. Ah, artiste en danger. Voilà, c'est lui qui suivre nous les problèmes. Hein? Maintenant qui doit suivre les problèmes de nous. Ah, ça m'a donné les malheureux dans le cœur. Et les tristes. Je ne me suffis pas, Nazo Kokate. En tout cas, ah, Chaka Congo, je dois pleurer toi comment? Hein? Ah, ça me fait les tristes dans le cœur. Et les malheureux, et les difficiles, tout consort. Hein? Ah, je ne dois pas partir trop géant. Donc, nous l'avons mes amis. En tout cas, ça pas moyen de parler. Ah là 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 là. merci vraiment. Ah, la mort, pourquoi tu nous fais comme ça? Mais ça ne fait rien. Les jours où les hommes attraperont la mort, vous allez voir comment nous allons te faire. Ah, l'homme qui était avec nous, il est oublié comme ça. C'est bon. Mais ça ne fait rien. Mais je regrette pour nous, les gouvernements de nous ne suivent pas celui qui suivait les problèmes de nous. Là, il est mort. Chaka Congo, Tata Wena Mbotie, Chaka Congo, amigo Babu Tata Wena Mbotie, amigo, Chaka Congo, Tata Wena Mbotie, Chaka Congo, Chaka Congo, mame ye 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 ye, kende malamu tata. Mame ye 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 ye, Chaka Congo, mame ye 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 ye, tata wenda motie. Mame ye ye. Nelishinga ndenge fani mbemba la $20 nelishinga e. Ok. Togolela ondenge nini papa. Yo zalaki soki mutazwi likambo na 11h juste na 11h de yo zawana. Soki problème ezali o ba cimetière baningi esali bo ezongisaki boye. Chaka Congo ozawana pona kolakisa bandeko basunga baye batika biso. Bongo siko lelo yo ke. Nani azolanda nzambe tokobanda wapi tokosukisa wapi. Ozalaki na tina o banayi koloba ngona kozala te. Kateka ba mundi ye, fula samdo kateka ba. Yango tozokanisa yo. Ngai poso na lelio na kunya koyemba yaya. Na ebite tokobanda wapi tokosukisa wapi. Photo oui. Quand tu avais mon masque, la mission aussi sur Chaka Congo. 560. On a terme à chaque honneur, l'autre ça m'a suivi. Et chaque honneur, le mani. La mission à Moulam. C'est qualité canette. Il y a aussi un truc qui a été fait pour vivre avec 20 fois. La canette sur la gare. Ben à matin, à Bidou, ma foi. Dans la l'hôpital. La vidéo. C'est bon. Bah, nous sommes deuxième prise. Et ceci, c'est bon, hein? Deuxième prise. D'abord, la ministre a flashé les gars. On va blesser. Et puis, voilà, diplomate. Otulaka pe ya bia moto te liboso kosala action lelo omemeli biso Chaka Congo artiste en danger yende alobelaka biso na ntango ya makama apela ngonga ya liwa yende asengelaka biso otiki biso na pasi na mitema adie Chaka Congo razi akuma lelio
C'est bon? Tata, vous êtes dans la cabine. Ok, bon, c'est là. Ok, chaud. Mais encore ça point de presse. Moi, ça là, jour présent, maintenant, on a une invitation. Présent. On a une mais du coup, on a un bisa kukauka. On a vu non seulement à wapi. On a vu comme bisa kukauka, on a changé la maille bogo. On a eu un bon point un peu. Bisa kukauka. Ça va être on a vu. Na mbote. Na tini on a 10 000 fois yo mo so ma bi. Et qu'on ça coûte bien bon so mba. Na tini 12. On n'est pas seulement ça là. Ah? Jean-Claude on ça point de presse. Jean-Claude Wab. Ah ouais, on a comme point de presse à Marco. Marco ça point de presse. Là combien? Là pour moi il a dit toi. Comprends? Voilà bon moi quand dit toi so peut me. Dans la série. Chaka Congo, Molobeli à Baptiste, réponse en paix, Chaka Congo. Mokilia, mani mamoto kaka soki awai, azalaka atakoloba atakokanga na ritando ike, basusu bakochola, basusu bakofinga. Langu masima, okeyo wapi Chaka Congo, Molobeli à Baptiste, réponse en paix, Chaka Congo. Mokilia, mani mamoto kaka soki awai, azalaka atakoloba atakokanga na ritando ike, basusu bakochola, basusu bakofinga, basusu bakoloba maloba mabe. Lelo oyo atalesi solo mikolo, mokitani na ye molobeli ya boprime Chaka Congo. Mais dommage, nasa Yesu Kristo. Mapesa musala bozalaka te ya so ovanda kulotika mabisi na otabana mabisi ko Chaka Congo, Chaka Congo, bon ça bon tu peux Chaka Congo, tata wenga motie. Chaka Congo, tata wenga motie. Chaka Congo,
kende malamu tata. Mame Shaka Congo. Shaka Congo. Mame tata wenda motie. Mame Shaka Congo. Mame tata wenda motie. Shaka Congo. Mame kende malamu tata. Merci papa pas souvenir una na moko na shaka so nakanisi kaka ndenge tubandai kuswana donc ata osali no likambo te akuswanisa yo kaka akobotela mpenza ya monene oloba tina soki olobi omemi ngambo tala lokola na matanga mama shao eloko te na eloko te banda kofinga natuni kofinga nga na nini yo kokofinga nga wana droit kofinga ngai shao yo na droit kofinga ngai te nga to baninga te na kofingo te mpona nini koba makambo lobi ngai bina lobi nini oza komibangisa yo moko oyebi oyo osali yango wana ozoloba bongo nga nafingi yo te nafingi yo te poso na bina finga yo okosala nga eloko te okokende na nga mpe pai te eza na ntina te osuki kaka wana natiki ye nga mpe baelombi beye kozwa nga tokei na biso toye kokutana nesu na nzela ye moko amoni nga mapembele oke wapi na banda okende mpe eglise abe ozokende eglise toke nga mpe na okende ka nzela no wana na yo wana na mati bandi okende abi ndimaka ngai mpe lobaka mobali na ngai ngabi naloba mobali na nga mpona nini nakoki koloba teke mobali na ngai yo oza na mosala nosalaka nga mpe naa na mosala na nga nasalaka nakoloba mobali na nga ndenge nini tokomi mpe na eglize abia tokomi yo kita na yo nga na continue na ngai osepeli mpona ye kotika yo ngai abi nasepeli ko donc bokoswana ennemi ezalaka te boswani bokutani bosololi nini abi nayoki kaka bongo akufi ngai eza mokolo na ye na kokamwa ngo te navandi kaka namoni lisusu mokonzi na ngai ntango aye wana tobandi osola abi nango nakomi na ye kotala yo po nayaki batanga vishaka ngai makambo yango eza kaka ya solo mpo mwana yebisi ngai abi eza ya solo toyaki mpo tosala réunion abi nayebi yango te kaka lelo nazoyoka yango nayebi yango te ya koma wapi aza kaka wana na papi palata ngabi aza na papi palata ngabi namonaka ete mpona nini oyo azani kaka wana ngabi kambo maladi nini ebomi ye bakayu etondaki ye na makila yango wana ngabi bakayu etondaki ye na makila ngabi pasi Voilà le Ngouba. Si nous partons téter ça, téter le Ngouba, il ne peut pas te voir dans les Mounoko.
Chaka azosala makambo mingi asali makambo mingi mpona baartiste sikoyo bato mosusu oyo aliaka mbongo alia tike ye azala kotambola nango bino moto bazala kopesa ta mosusu akolekisa lere mobimba kuna akoluka lia na barestaurant banini bozala kopesa ye eloko mbe ntango asali misio na ye bokoki koloba makambo wana te po asali demarche abatike oyo aperde badepense oyo aperde fo arécupere ata mwa ndambu mombe botalaka eloko wana te botala bolamu oyo asali mpona baartiste. Si l'artiste est en panne, vous allez voir que chaque Congo doit parler pour traiter l'artiste là qui est en panne. Maintenant, chaque Congo mourra. Ah, le monde est un pays. Ah, vraiment. Du Cambouté, yo li wa mukolo to kuswa yo. Na yebi dende to kusala. Voilà, c'est bagarre mbote. Moi makasi to monyo a na studio ebisa biso motivation ni nos alango par temps ya matanga par Chaka Congo. Merci beaucoup pour la parole. Motivation na zanango pour la matanga ya papa Chaka Congo. Tout d'abord c'est un homme bien. Azalaki ya moko malamu papa moko malamu o azalaki tout le temps souriant na ngai nazo ba ona na ngai. En plus tozalaki di mingi na église na biso mingi ya Liloba et pas ya prophète comme Paul Dominique. Donc azalaki sora yo o mona soi prophète azana kati oyoka ya sabandi makelele libanda o mona ti prophète obima libanda akuta Chaka Congo. Mona prophète le bine na yo Chaka Congo. Vraiment et pour na prophète na biso azali le rôle comédien na yo abandoko 600 mingi prophète na biso. Donc tant que tu liwa Chaka Congo vraiment tout cas là quand on a 22h et ça la kinga vraiment passe na motema otala mwana mobali abundela ba musicien abundela ka batu nyonso akiparate au comédien au musicien ye karaza wana pona artiste à danger mais lelo ya beli avandi na hôpital muta bundeli ye azate parce on a eu ka motema na ngai wana nazo bakisa na engage que moi même na lobite pona mutu boy songolo pakala te oyo passe on a na moni donc na yeko mona kino Chaka Congo abeli na mbete hôpital suivi ezalaki ya malonga te namona kaka papa na biso président JP Masamba to kanisa fondation to kanisa esili mais lelo esiko akufi na ebite esiko so boko telema pona bokende kosala ba contribution po batalaka mutu na ntango apasi mutu ntango abeli botelemi bokena pona kolobela pona mutu botozela kaka te mutu akufa kotali na bambetu bazalaki ya bonne santé mutu ezalaki nanu makasi yango esengaka so moni toza na eta wana boprofite nanu kozwa soin na ye bo bakate ya zane Chaka Congo akobika na ye lelo est au père de Chaka mobali munene mwindo mbinga passe na motema pe ya son âme yango to ye awa ko yembela ye mwa lo yembe pona hommage na ye pona ko tia molimo ne pe manakimia donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors mbote momo. Alors motu nezali moko Chaka Congo azaki moto oyo tango ba comédien ba musicien ba artiste bango tout so il y a un problème Chaka Congo azaki toujours wana mais to constater le moko na ba problème Chaka Congo to moni mutu moko te est-ce que nanga mona bino bolingani ezalaka na tonga passe po ya côté la bino tango ye azabo na bo passe bino bozaki te problème ezaki ni. Bon merci papa journaliste pour la question moni na kolo bezali selo ya mbeli ya mutu na mutu ndenge tozana parce que Chaka Congo ndenge azabongo azaki injustice ya mutu to azala injustice wete donc azaki ayoki likambo neti nga ntango nasalaka accident ayoki yango na butu na ntongo Chaka Congo ayenga pete nabengaki aye alors ye azalaki partout okomona ye partout bofinga ye bobenga ye moyibi bosala bo donc mafinga wana amesanaki na ye nango donc ezosala mpasi sikoyo falaki tozongisela ya sincere tozongisa sincere yaya moto azolela mpasi nayebi ke abandaki kobenga nga tozosolola le 1er janvier oyo telefone nange eza wana moto abengaki nga ezalaki Chaka asouhaite nga joyeux anniversaire abinauti obelaka mwa bapema mosili osaka apres naye komona kanda banini tozala nango bancheye mbala mona benge babinini yango abite ozobanga nga abite hôpital babangaka kaka abite mwa pema moko boye mais sikoyo sava bobanga na bino te na nanga bien mais tobandaki kosola na ye ta mosongo na benga tozala hôpital yango oza bamega kozobengaka bo
habite na obenga mpona aza bien na obenga bato nanga bazala kimia atuka nga na evma tikoza na problème na ye te kondo osolola bien alia kotumolanga mingi moto ande kolamsaka moto molali boye na 6 heures chaque otala boye ye tant so boye koye mongo na landi oyo na messangère donc ça fait mal koperdre moto boye maladi moko nayebi te soki ba 2 mois ekoki etanga kocopital je pense pas papa akei mbala mais ça fait mal et ça passe mais ça mon cas na nzambe tout ça tobungisi Chaka Congo, est-ce que artiste en danger continue le sous des gros plus fatigués artiste en danger kozala parce que azalaki na bato pe oyo azalaki koforme azalaki na bango je me souviens Chaka Congo nga comme ça na koma kosala na ba émission na artiste en danger nasaki na kokate apo kokate ndenge nini micro pene yango wana nini me yango wana chaîne ezali yaka osalaka nobe osalaka ba émission olobelaka makambo artiste en danger donc ba mission bazali ko continuer et continuer beaucoup fatigué. Merci beaucoup.